Mbote na bino bandeko ezanga mama avec Lumbushembo ezu plus na koti susu na recette na biso ya chou ya volume 2 na laksa bino ndenge na kataki biloko totiaki tomate matungulu nyama kotokisa mikuwa ya ngombe ya kotokisa meza teke mikuwa o ya mbwa mikuwa na même eza na misuni na kati chou yango moko ndenge totiaki tobaki tokoleka après 10 minutes 15 minutes ntango mai ekokauka totiaki mai te mpo ezala mai lumai mpo esengeli supu ezala supu no okolia nango loso okolia nango fufu. Ok, biloko yango wana tofungoli mofiniko na esaki bino natiaki tomate bomoi ndenge tomate eza likolo na balolaki eloko te natiaki matungulu biloko na nga nyonso bomoni ndenge tomate ezomonana na baloli yango nano te. Sikoyo awa tokomeka tobalola yango bomoni mai ekiti eza mai ya mai te supu eza mai te supu yango wana ezomonana bien mpenza eza na mwa mafuta nyama mpona na mpe ezaki na mwa mafuta totiaki mafuta moke mikuwa yango oyo ezaka mikuwa kitoko bato mosusu baliaka ata mosusu bomona aliaka ne fufu te aliaka loso te akozwa ata shu kaka oyo azwi shu kaka oyo alie na mapa tiango na sani alie nango na mapa na nyama wana epesaka mpe kitoko yango wana bomoi ndenge mai ekiti kitoko mpenza supu kitoko elenge bonegizaka shu te shu mpe eza légume moko kitoko mpe eza mpe bakokosa nango salade esalisaka makambo mingi. Nasengi na bino kaka bokotakota bomi abone na chaîne na ngai bambote na bino nyonso bandeko nango boza na Australie boza na Amérique Italie Danemark ma Micheline bisika nyonso na Congo napesi bino mbote. Sikoyo bomoni sikoyo tokopresente tokangi moto topresente elubu na biso ya chou na mikuwa ya ngombe. Bomoni eza na mai mingi te eza nango na mai mingi te bomoni mikuwa na mpenza eza ya kolemba eza te ozwi mikuwa olambi mikuwa elembi te moto soki alingolia na mokuwa wana ya ngombe akobundana nango na monoko. Bomoi ntango nazotombola chou na nga eza mai te bomoi na ndenge na kopresente yango nazobimisa yango tomate ebelaki bien tomate mpe soki ebeli te bandeko na nga soki etoki bien te epesaka supu ngai omona supu ngai eza simple recette okolia na loso ata na makemba ata na lituma na makemba okoki kolia na yo recette kitoko bomeka recette wana ata ndenge ebimi esthétique bomeka recette wana kitoko atolambeli bana mpe balingaka chou kitoko na silisi efingino na ngai recette na biso ya lelo yango wana moko moko pasi kofilme topangisa pembeni ya supu mpe eza na présentation yango oyo kota ndenge ebimi bomoni yango eza mai eza lumai te kitoko okolela fufu napesi bino mbote bandeko na ngai nyonso bomi abone na Ariette Lumbushembo TV bokotakota bokokuta babileyo bato banegligera kolamba bamakola soso bamitema soso bashu boye kotia na mikuwa ekozala na kati nyonso soki omoni na kati ya Ariette mpe ozoloka eloko mosusu omoni yango te kotana na Dine Bola chaîne na Dine Bola TV okokuta mpe bilei ya modele na modele bomi abone nyonso eza bachaîne na biso bomi abone kitoko yango recette na biso ya lelo yango oyo bambote na bino bye oyo eza volume 2.